Professeur, moi-même j'ai écouté et j'ai attendu. Qu'est-ce que tu as attendu? Monsieur le professeur, ils étaient à Dieu. Mon Dieu était devant et son ami était derrière. Coronavirus na Océania, coronavirus hawana Congo, coronavirus tokolonga yo. Voilà. Ah bon? Mon Dieu était devant et son ami était derrière. Oui, monsieur le professeur. Mais comment est-ce que toi tu as su que mon Dieu était devant et son ami était derrière? Ah! Na babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolimba tekotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efi bosabone trop na planète nana efi bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efi vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc onanga bokota bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge ya système ya mikolo yo nzambi courage yo pe base vraiment na lingi bino trop vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Montoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, l'abonné les bino, je vous demande, la remet qui s'annonce, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nous avoir qualité, pour nous avoir actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là perdre de l'eau on sait pas. Sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolimba te. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure que vous nous suivez, vous captez votre émission Chic Choc. Donc Chic Choc a toujours une émission autour de Mamboisa. Très motivation en plus na chaud. Voilà, na boss on a raté qu'on remercier les bons dieux parce qu'il y a plus sur ma case il y a les locaux pour vous présenter puis il y a un bino mon quoi artiste pour voir ça il y a un participer succès à ma case na poto les trios Tobolin. Tous en a président à Bangoum, tapé ça guide de Chinango. Sans oublier vous remercier la patronne à Babi, mais on a tiré à la gêne à Epoto, à tiré à la bon, on a Epoto, il y a toujours Bamakambu à Guito, qu'on fait émission à Guito, parce que la planète Nana et fille, vous retrouvez émission à Guito, bagarre à Guito, en plus de relever la paix au Italie, fondation à Bissou Dozanango, à Nana et fille, à maman Nana et fille. Sans plus tarder, on a vu que des ingénieurs au fond, les ingénieurs qui babi, film Jésus-Christ dans la raille. Voilà, bonjour l'artiste. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour à Banano, surtout à Poto, pour babi que Mikolo, les trios, les Makambo. Maman, Nana et fille. Bonjour, Yangwana, maman, Nana. Les trios, Tobolène et Makamba. Imagine tout le monde, Mikolo, Binana, maman et Pela. Donc, Didier Tobolène, Zaina Kati, donc celui-là. Les remplaçants valables du Koumana Danga. Didier Tobolène. Babi, Balobi, Bangonde va y sekuisa et loko et bomba makala. Babi et Nani vient à Bisso, mon corps artiste à au salon 97, mais bon, bah aussi que en plus bâti qu'il est là bango. Babi, soyez mon doyen à idéologie, si qu'il faut au savango, en plus vous pouvez savoir ma tout, vous pouvez savoir des chances. Parce que bah il y a bilo au Ezarana lutter. Parce que tant au monde a tant au monde de moi les maman et les Ezarana, bah ça déjà 3 équipes en danser. En tout cas, on a bah artiste idéo ils ont qui on a là qui là grosse vidéo ouais puis le bomba makala. Depuis 97 quand on vient à Bisso Mutalika sur héros c'est ça yo ozongo suide na bongisa bango Mutalika ça c'est quoi ça té Mutalika ça ça l'un album il y a comédie musicale mais ce qu'on à part dans to banaboy Didier Tobolé artiste comédien ah et tout na couple tout mao bazaki 4 babno ba la banzembo ba Abraham Butabombas Komandangi na fenanga Barnabé le Jack Bauer donc tant le monde a tout mao
na esko na sali eloko na ngambo le trio Tobolin yango ce qu'on a longo na kota on na minzoto wera place badanga bazala place ba venga Dios na pesto venga Dios na boaki ope na disque vie na osala mama na disque vie na nga venga Dios mukere koro na boaki yo mbote vie to sa fitiri na venga nga vie Freddy Mbalo somo to sa na studio to sa na epela eminze moko émancipation de la femme nga na beta 4 chansons na beta tele moko te ponga na non ça dérange pas il faut l'axabiso bato ba holanda biso les chers abonnés bo ratete bo s'abonner ba o boza ba nouveau to nouvelle bo koto pour makambo bandi na émission so Chic Show makambo bien en tout cas ba abonné na biso ya nana et fille plein na fille ba aussi ba mona ta molo moko et ça moi bien na ba eza yo na ça ba ka rappelle loko to sala ikuna si bayembeli basi ba mama ayoleli ayo bayembeli biloko ya mokili banyango ayoleli ayo bayembeli liwa batata yo ayoleli babosani koyembela libumu ayoleli ayo havade bien coiffé il faut manger. Voilà, babi. Tu as biloko wana yo didi to maman nana et fille na bike o ezambala liboso les kana émission non na lekati faut balancer ka pe ba image wana to leka bo balancer image wana ba comprendre ba monire oui Didier Tobolin muto sala mikolo na poto c'est le trio qui fait les impacts na bite fait nga adricha motomètre ngbanzame hein adricha motomètre ngbanzame fait nga na London fait na bisio qui est amozo yakin yeba ki petit na yo déjà sakangi poto de se kwei etika mi kongone sanini e kwea si na wana ko banga te parce que ingénieur Guy muta filma Jésus a pesa moi image ko ba yeba ke non muto na yambi ndeye muta saki impact wana yem to bouger poto mikolo babi yonde makambu en fait obi oyena idéologie ya bino moko mais na monde to ça différence ya yo na ya vembo talikaso na moni ya yo eza idéologie makasi te omoni ngasko na za danga som tali image omona kino na loka Charlot mais est-ce que nazaka c'est normal là sur la normale c'est quand il a posé là maintenant na komaka kuna na se déguisaka na komaka tanga na komaka abulanga ndo atangi mbongo na poto monnaie wow akamati poto monnaie na sakosie wow alobi na kolala na ndako te na kolala epai na 15e bureau au moins parce que commis na vu que mère nana et fille étant mazolanda bouya zo seka en tout cas aux allez bienvenue maman nana et fille a soutenir rapé bato aboué a tsaka pe maboko en tout cas okozala jamais déci bete zo dans le moins yasuka ça va bien na lingai na sala eloko yasuka nga sa skolo moko ba excusenga na beta lisolo ya mwana moko boye ABC professeur na yeke amoni mondier professeur ce qu'on a rejoué en moment muke bo excusenga na saka ba talent na rejouer en français pour naza pena moi dué na pas comprendre place ni naza naza na sa one man show ya minute muke après na minute moko ya suka na longwe na saka kingai voilà un professeur un lundi matin il dit à son un élève plutôt un matin il dit à son professeur mais c'est le professeur j'ai vu Mondier. Oh, tout le monde ça. Toi, tu as vu Mondier? Il a dit, voilà, mais c'est le professeur. J'ai vu Mondier. Le professeur a dit, tu as vu Mondier? Où? Il a dit, dans notre quartier. Précisément sur notre avenue. Sur votre avenue. Il était comment? Il était seul. Seul? Non. Il était avec un vélo. Un vélo. Donc, Mondier n'a pas de véhicule. Non. Mondier a beaucoup de véhicules. Mais ce jour-là, c'est le carburant qui lui manquait. C'est pourquoi il a marché avec un vélo. Un vélo. Il était seul. Non. Mondier n'était pas seul. Il était 2 personnes. Oh. Mondier était 2 personnes. Alors, comment est-ce que tu as su que Mondier, il était là? Professeur, moi-même j'ai écouté et j'ai attendu. Qu'est-ce que tu as attendu? Monsieur le professeur, ils étaient à deux. Mondier était devant et son ami était derrière. Ah bon? Mondier était devant et son ami était derrière. Oui, monsieur le professeur, mais comment est-ce que toi tu as su
que mon Dieu était devant et son ami était derrière. Ah! Monsieur le professeur, moi-même j'ai écouté et j'ai vu quand il disait à son ami, roule vite, je suis pressé. Oh mon Dieu! Directement j'ai compris, celui qui était devant, c'est celui-là mon Dieu. Voilà, merci beaucoup Naïbi qui est ici va te belé. En tout cas, sans plus tarder, tu as déjà dans la chute. En tout cas, un mot dans malade du coup, j'ai mon kill mobile. Ma plus, tu as perdre mon co artiste ou un format va te belé mettre pas. Moi, un mot dans maladie ou la pandémie à Covid-19. Non, c'est le mot sur place. Pour Bamonaki, c'est un comédien qui vient avec. Donc, on a appelé ça ma comicolo. Coronavirus, maladie à Samo. Coronavirus, maladie à Mawa. Aucun Amérique. Coronavirus, Ozonga Europa. Coronavirus, Kunana Asia. Coronavirus na Oceania, coronavirus hawana Congo, coronavirus tokolonga yo. Voilà, merci. Omoni okiti singa mbala moko. Non, la kiti sur te mettre Mbutalika sous. Balobi s'est préparé parce que les trios et na moto na mba de Yesu. Bango souté. Bango souté. Omoni awa. Donc batutu basala magia ko yemba banzembo ko balola banzembo. Na boma batu siko. Na betelo mo siko. Te yekutu te yena leke musika na balanzembo. Amekate. Amekate, on est sauvé. Aïe, qui n'a légué dans le banzembo. Vraiment. Na bête en ce moment boy, mon nakini tellement pire que comment. Mon amna père à la mouine à tongo. A petit coup de coin à gauche, coup d'œil à gauche, à coûte rien. A petit coup d'œil à droite, à coûte rien. A petit côté à coûte rien. À côté à coûté 3000 francs. Ce qu'on peut la bête qui avec 3000 €. 5 ibana. Nanga mo na mère. Na tika na palais ou bien na bête lango tour ponanga. Tu n'as pas la scène. Père a dit nango abeti tour atiki na palais ta dit nango na boulot. A comme na boulot, yo kasko continuer nango. Ngana zo comprendre teo anakata kinye ba pere mususunde ba changer caractère nzambe yo bomba miko apie anakata kinye ba pere mususunde ba changer caractère devoir opesa na pere ya disa mama na bana oyo ya basusu bakoma ko devient sans le savoir richesse opesa na pere ya disa mama na bana oyo ya basusu we bang na imobola na zui vertige na komo lukesika kolia miso divet ha balambi kuna balambi shebiso balambi te na tuina ba mama manlewa kalma nini ba melaka na ba passer boba koya te na nchunga ya ba sauce. Voilà, merci beaucoup l'artiste du moment, l'artiste qui bouge. Pardon Ningisa Poto, on est sur les jeunes à Souka moi quelques salutations et puis mot de la fin Poto Panzana biso malamu. Maman nana et fille. Merci beaucoup pour manager na osala musala taka ba didie to bolé baleki. Si. Donc na ebe na été maman pesa na comme pon ana ebe na moi maman Rachel te ebe na sona ine été. Mais lookinga kaka maman Rachel a lookinga habité. Yo muto pesa makambu na moni ba image na yo ti poto ki telinga ba 4 5 ba tininga ba image na yo c'est que yo ne makambu alors ça non makambu na biso po ki liboso maman na fille maman Rachel a osala musala pour à découvrir didie to bolé. Donc ngakutuko na lega na ngate. Donc on a un disque bima pour notre album on a studio dans la studio on a un disque il y a 5 chansons comédie musicale donc on a 5 titres dans la émancipation de la femme oh Mama et Pela Mutayembi donc composé par moi-même écrit par moi et Pela Mutayembi ngam coaché donc c'est moi na pour maman nyonso abokil moyimba et Pela Yembi. Dans la deuxième chanson, je veux parler. Nalingi na loba ngana loba nalingi na loba yo tata mobimba madada olamuka na tongo bedede yo komi na kati ya douche obimi okei na mosala bedete na kati po baroiba wa deuxième chanson troisième chanson ezali ami du président. Ah bon talaka troisième bord ami du président. Quatrième chanson na embele yango mutu po comédie musée sans rien typique maman la chanson et puis dans Seben. Cinquième ton générique. Ah bon. Donc on a bâti 3 chansons comiques
moko na yembeli pe mutu ndeka ezalaka po venga do sayembela pe momina ye jina kosinga ke alobi nanga ya kozonga moi ce ko venga Dios donc na yebi daza pena na kati ya masolo mobima donc venga Dios venanga Adrisha motomètre angbanzame Adrisha motomètre angbanzame donc vewana na webi fiona voilà bena lever Adrisha motomètre ba bi vewana asola na français asola bena na français asola kitoko vewana donc na yebi depuis et pas président Biso Baptiste en tout cas vraiment c'est la makampo na bato ba nga ba joyau numéro de téléphone et puis moi quelques salutations donc non na bois quitter non na bois qui va banga na album té bato aza posa ba album ba benganga numéro na nga ezali 0 plus 243 84 255 41 15 plus 243 84 255 41 15 on benga appel normal si on compte na WhatsApp plus 243 81 24 26 246 plus 243 81 24 26 246 au komeli artiste pour na bato za posa mabanga ba bendaka déjà po yango erataka te dans un studio ya Liloba prophète connaît Paul Dominique moi na Liloba donc kuna erataka te to sala ba bina filé na studio to sala bango tout ba hydrator to sala bango donc so bango mikolo donc miso na miso eloba mutunanga e Robino Mundibu donc félicitations vraiment maman nana et fille Didier Tobolé yo na pesi merci na maman Rachel pour Didier Tobolé ba soirée papa matenasio donc nga ba ba nga pété nga na ko lega dituru ba beta songa boye baté ngwana nga na pesi bana poto nyoso tumbote nga na ba ka mutu moko Adrisha motomètre angbanzame na maman nana et fille sans oublier venanga Nelly Mbayabo voilà Nelly Mbayabo Nana Mbayabo na père na bango Mbayabo bambote na bino yango wana merci beaucoup voilà merci beaucoup to comme na biso na suka ya émission na biso kaka na baki bo s'abonner na site na bino planète nana et fille pour na bo rater ba news marote parce que awa ndeza weto bokomona ba émission en chocho bokomona ba gagi ya kitoko ba film ainsi que na makambo ya fondation na biso ya munene ya mama nana et fille. Voilà, beaucoup de s'abonner à la chaîne Abino, beaucoup de parce que ma cambia bien ezali, beaucoup trouver ngai aigle de la presse globale comme tatika mbanga à défaut à Wakaka. Merci beaucoup. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolimba tekotika. Nana efie motema malamu bosabone trop na bosabone trop na planète nana